Merci Bandeko Balanda Vérité Universelle TV, merci pour votre confiance, merci parce que vous avez biso confiance à Rolanda Biso, Lelo, tu as bino artiste effacé, young effacé, donc il y a bino la Vérité Universelle TV. Donc tu bêtes ma solo, il y a mouvement na bango master musique, donc il y a un chef d'orchestre, il y a master musique. Donc avant de passer dans maloba, je salue mon boss maître John, mon ma maman Micheline et mon cordon papi le Congo. Na PC Mbote, pe na sans oublier na si ma caméra, Osé Mido, na PC Mbote Belé. Bonjour artiste. Bonjour mignon de la presse. Bonjour Nabatutu Bolanda Biso. Je salue aussi mon président Charlie Matera, 7 étoiles. Très heureux Yako Yambayo, la Vérité Universelle TV. Donc artiste effacé, chef d'orchestre et master musique. Master musique, pardon, master musique. Le loto Yambio, la Vérité Universelle TV. Période Oyo. Oya. Coronavirus Oyo. Vous vivez un début de artiste. Mais quand on expliquer, vous vivez apparemment l'activité tout est freiné. Même à un concert, vous avez un concert. Moi, je vais inviter Bino, qui invite un concert, place Moro Boye. Donc, l'activité est tellement bloquée. Vous vivez une période de Nengenin. Donc, pour le coronavirus, plus de gens ont Nzambenda Batela Bisoko. Nzambenda Sunga Biso parce que ça maladie moro ozo tungi sa planète Terre. Donc, pour nous qui tout se protéger. Et puis, dès que yango soko sili, ndenge Nzamba zo sunga bientôt là et aussi là nango. Et puis tous la activité mais tout ça vraiment donc na moi pas si moqué parce que nous sommes na biso za rola là quoi. C'est ça. Alors moi conseil na bandeko ba Holanda biso ba mesini ba kokozwa na maladie oyo. Moi conseil donc ba ko mibatela ndenge nini donc ouais le ba Holanda biso quoi. Moi conseil ils allaient direct. Donc on a ko lobaka esaka ki to landaka o ba konzi bazo loba parce que ba konzi ba sala biso mabete bazo lingande qui est bakaya mabe mingi ba mort ekotate ba maladie ya te donc tout faisaka tout se protéger. Si ba lobi que salabo si ba bi que salabo donc c'est ça. Apparemment ba msuba on que malade yango ezali pour ba kontambo baza komeka ko éclaircir ba tout donc qui est malade ezali atama ba nombre de morts ba bazo kufa net mo na ba Bruxelles kuna na ba Paris na ba États-Unis nombre de cas de personnes pe baza ko mona na mwandam ba kufa baza ko la zapena population te ba kufitel bango bazo na ba bilili mais na côté bateau bazo ko sa moko douter mukie na to ko lo bani parce que peuple congolais linga ko mona et le preuve à l'appui. À mon moi image pour un dimanche parce que moi concerne bateau bazo douter que maladie ya coronavirus c'est dans la ville à Kinshasa te. On a roloba biso nde ba congolais to za mo ba benga bango bana yo. Batoma muto aboya yeso c'est quoi. Donc plus mingi on a roloba na dimite ba konza mboka na biso ba kozwa kamba moko mokano ya rolobage batu bakufa ki we batu bazobela donc ce bazo loba bongo c'est que ça réel. Donc on a roloba bandeko na tout ça la effort ya ko se protéger nde bazo loba des biso pende to ça boy tozo conseiller baninga mais sotele pe na kana biso pe to travailler te to ça musala mo telo mo te donc biso ko to muso mo abeto abatu mo fait to buda su makasi mais biso tala biso ba ministère to sensibiliser les gens qui ont des choses mais jusqu'à présent, ils ont boudé. Ils ont vivre ce qu'on dit. Ils ont vivre parce que nous vivons en Ndoulé. Ils ont invité quelque part, ils ont concert, ils
bota moi live moko boye moi ba cacher mana CC ce que bozo vivre parce qu'on est dans la période où pendeni ba ou tout am tout ba cop musu bosala ka déjà to ndenge Minion de la presse donc parlant na lobaka ke Nzambe kaka Nzambe kaka. Merci beaucoup Waneza un artiste effacé donc un chef d'orchestre ya Mater Musique donc tout betana masona nous ya Mater Musique ya mouvement exact évoluer ndenge ni tout en mode confinement mais ça évoluer depuis banda qui masolo na bino jusqu'à présent. Ouais, Mater Musique orchestre ya batu ya mon président Charlie Matera 7 étoiles biso skotozo landa na Simon donc Mater Musique ezoki nango bien makambo tout donc ezoleka nango carré à part kaka makambo ya coronavirus yango mte sali ke pour to vanda moi moké mais tout en pleine préparation il y a album à décollage bientôt awa donc après ba makambo oyo ezo vidé déjà et puis be stre nango déjà ba clip ndambu tozo bimisango déjà ndeti clip avec na biso ki noani balabala. C'est ça donc bientôt awa décollage. Décollage ils en a combien de titres hein? Bon décollage jusqu'à présent ba titre non nous prenons to kangité oyo bima na décollage parce que tout ça en plein studio bateau ba c'est peu là qui na EP match facile auprès d'Abimisagi bazan a besoin peu ba somba banzembo donc jusqu'à présent on a rolo ba prise azo teka na banzembo so comme une attamo boye mo hôtel la gabi bon na minute so ce qu'on a to caler après pour ya peka awa na Universal TV to loba peka ke na vérité Universal TV de to loba ke na minute so décollage les en abati très boye c'est ça. Voilà moi bandeko bazolanda biso partout dans le monde alors ba ngapali bana nos vérité il y a chef il y a orchestre il y a Mater Musique ba me kampe ko découvrir qui est cet invité au to na liboso awa oyo bimela na wapi to meka koyeba bimela wapi obanda musique wapi pour se retrouver chef d'orchestre ya Mater Musique batbe bana mo parcours no muke o ya musu ba personne confiance nanu amona te ya bana musique wapi zo mona ba musu na bongo zo mona te bana mo carrière musicale na yo obandi musique na nini pe outi wapi pour se retrouver na Mater Musique. Donc premièrement, Naza Effacer, 3 fois Yang. De deux, musique qui parle à Bisso dans la famille. Et ça, le roi est au na kata libumu. Donc, Coco Bar, donc, il y a un peu de père à Kouloutou. Parce que n'a papa Kouloutou, Naza soliste à Wendo. Ex-soliste à Wendo, quoi. Yem tabeta ba Marie-Louise Ora. Péondé, pépédé, tintin, coude. Sora banze molora nes na ba. Na kobenda nzoto esalamoni papa Kouloutou nanga tupi tukala père son âme donc azala souci aza par un bateau batia ba voix na nzembo wana papa Kouloutou nanga et puis les solistes ya Wendo papa Kouloutou nanga pe kaka bon et après na 2001 na yo banda musique bon le roi na bande ko lingana beta musique yo babenga profonde. Na parlé bande aux mois difficile banini ba grand frère père ba sala lora baningisa batu bref na kenda na nenga ba prai tant on a comprendre moi ndou le banini ba na parlé ba koti na ba musique après na yo kota le Mésopotamie ya fait nanga Marandora X base depuis Tanzanie na PCP mbote après on a rosa na couloir sacré yo sala mini kaoule plan mo bo kanga kauka na tana on a tout bundana Oli 5. Oli 5 na habité sur webe mwana biomba. On a tout bundana guerre ezala yo na donc bitumba na kauka. Kolongwana na yo travailler na jika mobwe ombre jaune et puis na travailler na mbro jeni jika pekaka et après na yo ke pas vient na le roi marqué JDT. La série Molekinzele bimi. Bon parcours on salé moi marqué. Après kolongwana n'avait pas fait un monstre d'amour au Bengacha. La série a tant mémoire en Zambé bimi. Après biso seconde mtero kotana ba massa nanga Brandon ou boire na maison mère remplacera brigade animateur à miki na PCV mbote. Et après wana nzela ngo pe monstre ezala nango bien mais le roi boulot ezala moi makasi ba mona jeune moko boya ye wana
bave na biso misu bazala wana banda osalanga mo bacontre nde na yo otalaki na bomi nanga moto apo na yo otravaille na mwana boma donc nzela boma ya molai kolonga wana totiki mwana boma gilebo e apres na yo ozala siko na japonais dibaka mese Franklin moto atambusanga mwa moke banini ye tosala neka inane me parcours ya molai après kolonga wana nde sikoyo lelo toza na mater musique na bien moi parcours wana oyo osali wana mpona moni schéma pema ya molai ko otamboli pema na mwa baorchestre mwa mingi sikoyo mwa parcours wana pema nayebi te olongaka kaka nayebi te eza ke bango selo travail na yo na ya yo ezosimba te to ndenge nini otirani mwa leso wana kolonga wana parce omonaka mwana oyo achangeaka basale de classe akape mayele te so yo kolonga mwa leson oyo tirana na kolonga mpo se retrouve na mater musique est oza koassire bafa na mater musique ozala pe fidèle olonga leso te façon de expliquer biso monika kolonga omoni na côté tout moto azalaka ata mignon nde oza bongo na vérité universelle TV so oza l'aise te ovanda te mais so oza l'aise ovanda so baloba nanga musala nandimi te ke baloba nanga musala parce que so otali lelo na chef d'orchestre mater musique avant un chef d'orchestre et orchestre moko boya munene c'est qu'il faut oza na batalent ils allaient mingi ba contre ibele bande ko sepela te na batalent on a na nango ya omona bande otala ngasu na za l'aise te fona longwa c'est ça siko na mater musique na za wana donc na siré pe bato ba otala ngalo 3 fois boss Jean Bamba Isaac Parker donc naza puis Chankimu soldat de la presse ayebi naza vraiment na mater musique. Voilà, donc ce que eloko nini esali ke okuma donc yani président ni quoi roba nini président ya chef d'orchestre ya mater musique confiance wana mbala moko na ebité tango nani yemoko chef président na yo alongwa ki mbala moko pa nani Fabregas mbala moko abenda ko mbala moko bosala to confiance wana mbala moko boy confiance mbala moko chef d'orchestre pour y a ça raté ce n'est pas donné à tout le monde mbala moko chef d'orchestre bon président déjà nenga za bongo ya longwa en avril tant abimisi nzembo junior ba ometo abandé da travailler na instrumentiste donc le premier chanteur on a na mater musique naye il y a un certain lundi boye mardi na moi masa na mo boye pa ye yaya alongwa nga premier chef d'orchestre na mater musique parce que quand la ti lelo juin ti lelo to on a 10 mois orchestre na social 10 mois chef d'orchestre liboso à la drummer deuxième chef d'orchestre Azalara Gomen solo soliste na biso mutomo sinape se femboto ye nem da deuxième chef d'orchestre et puis ngande ce qu'on a au Zoasco place ya chef d'orchestre le roi ya misato donc question wana ngana préféré mingi batu nango otu nango mon président Charlie Matera pour na nini otie mwana mobala na chef d'orchestre parce que eza yende muto atsaki ba fana ba Moro Sandemia ba Remi Benga ba Hervé Kacha ba Boule Mukuna ba bige bon cette fois-ci ndé makambango ezokende 3 fois Yang 3 fois Fassé au fois de place à chef d'orchestre alors expliquez au rôle nous aranini tant que chef orchestre ya mater musique rôle nous aranini et quand on explique ça ba parole na biso le rôle nous ala kaboya rôle là par rapport à chanteur ou comment à part le chanteur pour te dire que vous êtes chanteur c'est musicien ton rôle ni au beau joueur parce que wana batache wana te keka koyemba parce que là chef d'orchestre c'est que batache muso déjà au qui para déjà mais quand on expliquer biso na mater musique à part voix ça sous nini réunion de la presse moi on a côté ça au bino to là na réunion na superviseur moi je suis le superviseur ya mater musique donc chef ya ba chef tout ozayebi makambo na oloba donc chef de rep ndenge azotravaille bongo nga nazobwakele liso asonge discipline ndenge azotravaille nga mpe nazotale na liso asonge directeur artistique nga nazotale na liso asonge siko makambo wana tout est englobé
tant ba ko englober on ba ina ngo siko pa na chef d'orchestre ndenga siko na zo zo na matisa ngo pa mokonzi. Merci beaucoup. La Waneza artiste effacé donc autobetane ma solo. Toko ba toujours na ma solo na biso. Bon, apparemment bino ba chef d'orchestre ko banga bino mabe. Tomo banga bino makasi pourquoi parce que vous avez soki bozimo expérience moko boye moi 3 ans 5 ans expérience kembi okomi pe na moi relation na yo moi prise afongoli moi batidel moko boye. Donc effacer kuna a sauté alors on a maté musique on a pas ça wende na e to mo ko banga bino makasi usala nini parce que mikolo ne to mo na si bon ezali c'est pas Robin nani Ibrato pardon Ibrato pas avec chef orchestre na nini na Villa Nova abendana na e bache nani bina filé biso abendana na e parce que donc on pande bo banaka bongo. Donc on a expérience moko boye okembi pour se dire que na mutu na mitao na kokida ko pena bafana ba molanda nga tikana bendana po apparemment ba kima ba chef d'orchestre yebi to banga to mona ko 2 ans 3 ans 5 ans boye effacer kuna arasu na mate ya musique. Mais mon président Chali Mater à Longwa Villa Nova Light Music à la chef d'orchestre ça va marambo temps sur rebeti nani tanga makombo to mona bana balongwa ndinga fo bafinga po bazali so tanto kusina kutinga na kotanga pa kombo na ba balongwa na Villa Nova ba ko finga te pona nga vraiment eza niveau na ngati parce que moni ba tutu balongwa na Villa Nova bazalo ko ba père na ngai parce que Chali Mater aza papa na ngai wa botingai 3 frères frères ba Ibrator yale ba bina filé ba Thierry Migler ba 10 à match ba Zanoti bango bazalo ko nesi ba papa na ngai parce que nga za mwana donc jamais na ko juger mwana jamais uti marambwana mtalonga ndenga mapema kombuta via na utabenda na ku place moko boye ndesa ta to exemple ta quand frère na yo alongo na ndako papa wa botio mais alobi mabe na papa wa botio boye ko tanga kombo na ete non c'est volaté na lobango mais mukoka nde ba chrétien père na nga Chali Mater à cette étoile muto sala 3 fois yang nde na roya pe mabe parce que dans mona Nicolo yo makamozo ko se passer actuellement na côté bato ba oti Villa Nova ba misi ba oti Villa Nova o ba longwa dans mona en fait ezaka bango bazana baranki entre bango na bango mais ba oti parler moko ba lesani moko mais kolongwa na bango ne bazo se prétendre que ba kola ba koka déjà ba longu na mutaloka ndaku na ye mutaloka libota na ye asa fait wa foyer na ye mais tout le monde tout ko mona le sous kaka bango moko kaka ba rankine ko fingana lesi Ibratona bina filé bazo yo kanate en fait ezanini pona parce que botika ka bozaka bana ndaku moko bazaka ba bota ndaku moko ba lesani moko ezanini omoni na palais ezala pe un moment na vena bobotama ndaku moko mona oloba même bato baotalanga ba comprendre déjà obotama pena papa moko mama moko mais ezala na temps mo mona vena boyokana te moi rankine mo boye koti moi na temps mo bolo na ngo famille singa famille ebenda na mekata na ate moi bozonga na bien entre-temps ba réputation ya papa na bango oto ba fini Fabregas bazo salir ngo tala bana na ye bazo bomana ba ota orchestre moko ba no fana place mota musu de ba no lata mabiku ba bilamba mais le bazo bomana ye mo pe azawa yango na bit ezana ba famille mususu koto mona mutu mo ba beto lisolo ba moninga na père na biso ça fait to salara et ngana na ndeko na nga to sala 10 ans to na osola te mais le roi singa famille benda na ekata na ate c'est mon arabe ba yoga na bango mo pepe kaka famille de merci beaucoup mais tout le monde appelle nangam ya mate ya musique président na yo pe ye pa longa na ndenga mabe na Villa Nova longa parce que ya sango etamboma déjà bango bakimaka bongo ye pa longa na ndenga mabe longa na ndenga bien te
le peso pour le qui le peso de ba décision qui ngapena benda ni na ngata tu na ndenge na ngamoko po tam suye pe ale kamoro parce que pas qui mana ndenga mabe toza pona ni tuna ete ke prezo longwa kuna ndenga mabe pona nini prezo longwa na ndenga mabe te tout mingi aloba ngo alongwa parce que mon ega comme na banzembo ebele akomena na besoin ezala kaka bongo blutu boluba kaka bongo lelo na komona banzembo ebele lelo te parce que ça so pour ça misal bom oyo na yimba kana na tasu na chaka mo voix na banzembo na ngo funa bendana ke yango na loba ngate na loba yango mais prezo loba ke ya longwa Villanova parce que santeke akomena banzembo ebele kuna ataka nzembo moko azalaka oyemba nzembo moko na litre kwa mona ya komna banzembo ebele akomi na besoin ye pe fako moyemba yemba ça la fait que oza banzembo ebele to boy na biso te artiste amu ba inspiration to boy na biso te oza pe na banzembo ebele moti weste ngana boy ngana bena na ngai parce na moke na koki na ngai déjà mais ce que mutazeli so que taba yo zela nanu parce que ba artiste la biso les mal na ba artiste la biso oso déjà ayebani abima déjà soka beta liso de ya kolongwa da ko liso ko to longwa la kote mbala moko bu abenda ne ba benda na bu mbala moko akipo kwa mouvement na beni passer chef d'orchestre ba instrumentiste ba zawana union de la presse na bia omoni Congo za pépinière à musique siko ezana ba jeune ebele pe bazo luka ba bima donc ce ko longwa za te emso mo abenga pe na ngana e bana ta ngana longwa na e ngana ba ngana la benda na e ngana benda na e kasi longwa pe za la merveille pour na batu mususu yango nem te sala le loba toi fait faceur pe ba monde ko motala bango et chanteur mo boaza na mater musique Chali Mater a sala rae bani c'est ça OK ndenge pe maestro Fabro alongwa pa kokololo langa werason ye pa kima ya ba mo kima non eza ndenge makambo ngo ekendela mais bon mais soki bongo mabe c'est ye pe ba kima yo mutatika la éternel ezaka oyo asali orchestre oui mutatika la éternel ezaka kolo orchestre ye moko donc ezalo wana ti mater musique ekufaka ti mokolo Chali Mater à cette étoile la olo espero ki ba taka de pointe ozomona yo bitango nani bina fila kimaran akina Villanova tandis que moi Martou Fabou azana e déjà moi pour ça côté wana musati que moi kutenga mezala ka souffle moi là maestro Fabou tika la maestro Fabou ata muta longwe maestro Fabou aka maestro Fabou moi l'album minute beti na rende betara et puis mon président Chali Mater a tika la président Chali Mater a été effacé longwe ataki mbidi pour longwe ate nok bati longwe Chali Mater azara Chali Mater à 7 étoiles. OK merci beaucoup donc topé ça yo chance na bato ba Hollanda yo chance ezali oko travailler mater musique vraiment coup de chapeau ba chance mais belé bo mata bo kende donc c'est la décollage. C'est la décollage au bizarre combien de titres bon jusqu'à présent non ba titre présent vous avez un studio dans le travail c'est la décollage on comprendre et puis banana ya non invité il faut yemba ya le on a ça reste faut yemba il y a la bito présent chance de bokende mater musique vraiment coup de chapeau ba bénédiction belé donc tout le capé moi le comment boyana na ba nouveauté bon bimisa quoi pour faire plaisir à mon boss maître John mon maman Micheline donc moi plaisir na pe ça va ba biloko épée match facile parce que biloko décollage le roi na limité to mo banga mo ba rek wana to ba mo iba ba plan fort metina Oscar Marie tuna yemba mboko lingwe salema po fanda na motema Oscar Marie tu po vanda na motema po dondwa na motema Oscar Marie tu souci pe na bande touche zanko zela na mika bangu nganzete yolona yeboti mbuma pe ye eteli sala yozonga motongo ya kokufa pam trois fois jano bambalinga koto trois fois soya warara janoro ya warara jolia roya kokufa pambe déjà attention à place yaya kimambango
efango ya kokufa pambe wana biloko bapishaki mo balingaka ba Isaac Parker, ba Claude Baby, ba Christelle Mwaka, Elala te la belle. Là, c'était plaisir pour faire plaisir à Coco Ernest, le grand DJ. Tracy qui soloke les Bambo Tebele Sikazali. Flori Mwanamputu, Shadow Chris. Donc, Mika Bononi, na Bambo Tebele Sikazali. Bon, apparemment, ce que Nicolo, vous avez combien de groupes? La groupe, vous avez combien? Bon, orchestre, tout ça, ce batali nombre ya batutu. Tout ça, plus de 35 personnes. 35 personnes. Votre effectif va bien déjà. Ouais. On a orchestre monene, aux on donne les millions. Effectif va bien. Donc, pas même déjà, pas même une année déjà, mais ma soeur déjà de 30 déjà, c'est que ma soeur a derrière. On a orchestre monene. Donc, bateau, baebi. Et puis, plus mingi tolo baga bosse la décollage, et si vous comprendre. Donc, bosse la décollage, ici, vous comprendre bien, on a maloba effacé, chef orchestre, il y a matière musique, donc toujours donc confiance. Tant que le album est consommé, bien Rosalawana, donc on peut na pour la chalito, peut-on peut se sous bassin donc bah répétition la kawapi, bah coordonner na bino pour na bateau, bah comme la quoi un peu soutenir quoi pour ça tout soutien pour la kaka, bateau bah soutenir, bateau bah qu'on a permis bah assister na ma répétition, bateau bah fan quoi au bah la carabino bah moi ma précision de quoi. Donc tant que chef orchestre moi je détail biso toza torepetaka après bamakambo tozongela susu repezalaka chaque mercredi tobandaka ezalaka coulisse tobandaka yango 9h à 21h et puis vendredi ezalaka repas chaud esika sikoyo bato baya koliaka bambongo na bango lokwa bakalo boutique pomba swag bagaitan luzingu de Panama mutu na ngai donc wana ebandaka partir à 18h si 23h de ceci lié eza référence eza commune à Bandal horoscope ezalaki ex Africa Palace sikoyo eza bar italien donc tout ça on a des places pour récupérer donc voilà c'est la plus place wana mais moi contact quoi pour moi kozwa mutanga benga donc et puis pour na batutu baolinga babima na décollage obengi kaka na po effacer yanga bimisa yo eza obengi na plus 243 89 73 035 58 plus 243 89 73 035 58 wana ozunga mbamo na WhatsApp carré wana si tama sole kofanda ya album ya décollage na si tokoya lisusu tokopesela ngo suba message pour bato consommer bato bayoka voilà mais tokomokoma na mwa suka donc moi maloba na suka na bato oyo bazolanda biso moi recrutement mpe bo recruter bato orchestre boya bato te oza efiside ya 30 omokenda seke décollage piment ezolakisa maso voilà orchestre boya bato te so oza na talent oye toyoki talent na yo ovanda na mofumu okovanda pena na mofumu orchestre boya bato donc so oza na talent oye ovanda na mofumu et à part ça ezaka ke mingi na oloba na bafanatique ya mater musique na bao balingaka mpe mater musique te biso tolela bino fort donc plus mingi na osepelaka bopesa biso litoi bopesa susu litoi bokoyoka musique ya bien et puis todecevoir bino te mon président aza vraiment tellement concentré mpe biso mpe bapoulaine tozolala te tozobose toujours donc na décollage bosepelaka mbote bato mbote na nga na opesa baza ebele mbote na opesa na 3 fois boss Jano Bamba tikaka mwana nete ya mère Jolie Serioli et puis na opesa mbote na Isaac Parker na opesa mbote na héritier Fernando et puis na opesa mbote na héritier Lesenga Brita Zimankanda Cornus Kuntu et puis na opesa na Bermier Goma et puis na opesa sumbote na Pami Panana super play Angola garçon mido elala te mon vieux Chiquito depuis États-Unis et puis na mbote nanga na batutu batali biso lelo na sepeli trop quoi.
Merci, chers fidèles téléspectateurs, pour une souka ya émission Nabiso. Donc, c'est votre humble serviteur, mineur de la presse Martin Detino. Canep Sarabino, vérité universelle, Sika Oyo, de vérité Nabino, Sika Oyo, Bino, au Salabiso confiance, Yakolanda Biso, au Salabiso confiance, pour Pesa Biso, Mato, il peut miso, Yakolanda Pe, Yakoyoka. Merci Nabino, je salue donc mon cordon, mon superviseur, Papi le Congo, la PC Moto Sika Zali. Je salue aussi mon boss, donc Maître John Motema, et Maman Micheline, la PC Moto, la PC Moto, dans le sens de PC Moto, dans la Coco Ernest, le grand DJ. Donc Patrick tu passes la place de Sika Azali. On se retrouve tout juste. Patrick Tsangani et Jessica Fatima depuis States quoi. Merci beaucoup, tout mon année, Namikolo et Zakoya. À suivre.